Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut namba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon na mwana muluba moi musala na bino obo préféra ope abo lingaka bo koti sanga na ndaku na bino son ke na toke bambote partout place bozwami ça dépend ya heure bozwami kuna bonsoir bonjour mbote encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na George Djunga George Djunga otete la kema fumbe mutete la moro bo asola bien batetelo basola mabe na ye barate bazara wa pipo mutetelo ngana yebi George Djunga sola vraiment bien. Toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir o bozala kaka la droit ya royeba. Nga fona yebi sarabino maemazole kapo bino boyeba. Lelo na vous avez droit de savoir nazanga moko te na plateau po ezali histoire vraie. To ça le ngona nous analyse et le ngona bandeko nazana Pati Kobetox, Nazana, Jerry Kobetox 207, 207 de la presse, Bota deuxième république quoi. Ezala qui na maman moko, papa koufa avant, ya tikali maman zano jeune. Mais azana moi na moko ya mwasi, moi na mwasa ya kana fiancé na ye wana to ba fiancé na ye po ki fiancé ya lelo oyo ezara susu te ke ba ya ba fiancé te to kutani lelo to lingani boko ba fiancé ndenge ezalaka ngana bengango fiancé na ye chéri na ye ayaka wana na ndaku mama sepela na mobali ya mwana bandeko mobali ya mwana ezala te ka sepela neke ayeba kite boye te amona kaye azwaka mwa tamoro boye na temps libre moko bo akuta na mbala mwana achela epaka bien tellement maman na zaina mbongo garçon na pe yo yebi kaka okuta ni pena na shida moya bongo mère mo acheli yo mbongo bien garçon pena o mo okende na epeko maman tika bongo te déjà premier rendez-vous tellement zalaka maman yoki déjà sentiment garçon na ya vandisi mwana yo faut tikelanga mobali o abongi nanga maman bongi na yo te yango wana to sala nanu analyse na plateau pourquoi na plateau na biso lelo pourquoi makambo wana ezokoma pona nini ba maman na biso exemple ni tokoloba biso tozonga ka toujours ba maman kala bazaka boete yango na robana d'abord na Pati Kobetox bonsoir Pati Kobetox. Bonsoir Darling Love la patronne la canonne. Merci beaucoup. Mon nom est Liboso, na ba fan tout o ya Congo Check Check bazolanda biso. Ouais, moi Liboso ezak en tout cas ndenge bo mi pesa souci wana ko linga Congo Check Check. Ngapi na lingi bino trop. Donc na lingi bino trop et surtout ko pesa beaucoup plus d'encouragement pas ya le big boss. Patron Sibu Mutombo, autrement dit, Moulma Mutamba, moins pas moins qu'à $. Donc, pour un Congo Check, tout est marqué, papa Sibu Mutombo. Merci beaucoup, Naël Ngambu et Jerry Kobetox, Nazana Jerry Kobetox, 207. Bonsoir, Jerry Kobetox. Bonsoir, Darling Love. Et puis, Mbote na bandeko nyos, Wozona Nabiso, na Congo Check Check, il y a Yemoko leader Nabiso, il y a Pembe, papa boss Sibu Mutombo, Otobaki, papa Abiso Aleki ya Bango. Donc, merci beaucoup. Et puis, na bandeko nyos, bandeko nyos, s'abonner à la chaîne. Et puis, na ba oh non, s'abonner pour ba yoka ba histoire, moko ya boye, makamozo sala ma précisément na Congo RDC. Et ça vraiment pas si mais Darling Love nga pe na peso merci ningo vani singa sur na plateau na yona meti tima poto panza poke to panza teke na système kaka ya lisu likola lisu. Merci beaucoup Jerry Kobetox na yesusu ya Pati Kobetox to ça no analyse mama moboti aboti mwana na ye ya mwasi mwana na ye alingani na mobile mais maman tellement ça na ba moyen atie ba moyen na yonze a proposé moi na mobile wana aboya mwana na ye ya mwasi po azala na ye pe atika bongo te akei na ngambo ya mwana na ye alobi ke yo fotike langa mobile o abongi nanga na ibite analyse pas ina yo tu vois bilom so ezaranithi ba audace bilom so ba kumbongo wana mais ngala moni personnellement
ezaki likambo ya négociation. Nandeni. Nandeke mama soli na mwana te. Sikoyo personnellement nga namoni mabe o mama na salite. Pourquoi? Parce que a sololi na mwana na ye. Tu vois, ce que ezala ki brisque a coûte maman na ye bo coûte mobali na ye na mama na ende comme likambo sous. Mais avant banda na mwana banda ki d'abord na mobali ya atche pena ba moyen atche paquet. C'est ce que je suis en train de dire. Maman Salinine, maman a sololi, a négocié, a sololi na mobali, après elle a solo na mwana. Vu que t'as la que, et puis nandimite maman na liboma. C'est que mobali wana aza à cause de la mwana mukie, pas maman wana, mais corpulence peut jouer. Maman a tali santé, a tali taille mobile zanongo, a tali pe âge mobile zanongo, a moni que mobile moi n'est passable. Bah levé. Il y a petit Covetox na kata yote nan d'abord. Tant maman nazo que proposer likambu ya bongo. Hein? Est-ce que ça qui analyse bien? Obi que lelo ezate que lelo comme linga na mobile bozate que pobo bima, faut bo balana. Et comment nango déjà que avant mariage déjà bosana bido maramutu. Ni de noces wana et complétera nango kaka. Oui. Mais si koso ezala que déjà mobile wana bima na mwana na ye. Mama pe soit mutu wana. Kasi on a l'obité, maman ezalaka kalakeo avant mana mobali, moi samba babi, baba sangana, il faut baba na. Bon le coup là, ezalaka nango suma kamongo ezalaka nango souste. Yango maman les qu'est-ce qu'on a ndenga négociation. Maman saleli qui monte maman lamu, qui sagesse à négocier. Et puis ndenga maman so là qui déjà, so moi na nae ayo mona maman na yena mobali na yewana. A mon onka normal pour maman si alobaki. A mon nango normal. Ouais, soyons réalistes. Maman sala qui bon, maman sala ngande maman. Mon bali no bimane nanko. Et comme il msus. Mais maman lobby. A epsi da mobali. Après qui a proposé moi na moi si. A quel nom ndingo na ma bête. Merci beaucoup na rozongela encore na non analyse mpandi ya Jerry Covetox yo kana maman na likambo analyse pa ina yo attend que mpandi sango muto pa edika kamas. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux tant au parti Covetox à Zoloba. D'ailleurs, comprendre que belé qui bonzambe qui m'a bango. Autre chose c'est le mot lobi na ewana qui lelo awa. Tobite que comme bongo to darling love au salango tonga na au salango. Mais lelo normalement et comme basil bana loko la boto sezana ngote biso lokwa boto sezate olinga na mwasi buka lelo lamba lelo bomisa ila makamunyoso siko ndenge za na mwana na mwasi bakusha déjà na garçon wana allez mama lisusu aluli baye ko coucher na yi mama na mwana bosangisi mobali moko bango na bangale sala eloko te nana yebisi obongo eza mabe pardon pati obanda ki kolo bangana vandinye soko limbisi mutu obosani pati omoni makambo zoloba nazomona soko zaki garçon wana ate ba proposer ki $1000 olinga kozwa. Peut-être garçon va proposer qu'on les $1000. Non mon frère, négociation ya nini mobali ya mwana na yo. Maman attention nini olule ya mobali ya mwana atako tu bagu yango. Et puis moi nazo kele maman na mona maman na za maman moko za satanel. Asa ba maman be lengeye. Na ndimiti kazala ko ba maman ko ba mère na biso ba meje, azala ko ba mère na biso ba kapinga ololo azala ko bongote. Asa ba maman oyo mwana lati kola ye pa lati kola. Ba maman walingi kokola ke ba bomba est-ce que maman ngaza maman moko nuna comment so ki mpaka ndeni nini olate maman ngali puta to late muzabi nalobi ye aza jara maman oyo aza na lingwele abeti ngo tatouage bombi lingwele ba maman wana ba maman walingi ko za na temps ba beta championnat nyoso abeta ki lina foot ake na ligue des champions aya ko beta lisusu coup super coupe donc maman walingi beta ba championnat nyoso comment maman oboti mwana na yo ya mwasi mobali muso azate. Même la venue bovandaka, bagou na ezate ka bagou ya mwana. Et puis parti Covetox ça olo bango pe bien. Et ça négociation maman a saine mabete. Obe lo ni na tsala katsa mutema mwana na ye. Ba somba ka bolingote. Ata pesi mbongo et pas ya garçon wana. Ata so na mwana négociation ne parti zo kumisango. Et ça te ba sko ke mwana pe a boy négociation wana. Obe lo ne bota bango mibale. Papa. Jerry Covetox. Tolbi bien que non, tu vandi awa darling love a bien sur na plateau na poto sala ba analyse. Toke malembe. Maman moko pété al ni mara avant d'aboué. Monimo wana mo sa vandi bo sali 5 ans 6 ans
mobile yango yaka na déjà fiançailles maman moko to linga et puis comment est-ce que je peux dire ni na biso chaîne étrangère to mo tala mingi novelas banini tangu yo mwana ovandi o tala biloko ndingona na mama yeba ke non mama peut-être azena ba ida otala biloko ante yo mwana mutokoti mama na ba sentiment wana to mama koti na ba sentiment wana amoni biloko ba mindele ba osala depuis na yo so condamner mwana nemta mimi mama na sentiment parti eza faux débat ndeko nanga na ebiso zela na ebisa yo eza faux débat mama wana eloko ngana na ebisa yo moni mama wana omoni mbongo ya moko darling mbongo ebosanisa batu makambo mama na zomona lokwa za na mbongo po histoire eza mama za na mbongo na ye to ye zomona mbongo nende ko somba bolingo parti comment na place ya mwana wana ya mwasi komicha mwana mobali te mama na yo azwa mobali no sala eloko yo lobi wana olo bango benga ngo pesa négociation pourquoi bozo linga bo pakola mabe moko boyelangi obenga ngo pe négociation c'est purement la sorcellerie par rapport à quoi par rapport ya mobali ya mwana na yo papa okolula endenge nini mobali yango akomena niveau bala mwana ngo dozo banga mais ça Adamsone mwana wana eza makamsu papa wana eza makamsusu mais tant tolba ndingo wana to mona pe darling love ko vanda pe boye mobali mo pa yebo akutana mama kapinga mama ngana sepeli na darling love na ngina balai so kapinga boyi na ye aboya pa lingi mobali wana te na pesi na exemple stop aboyi te te degola ngai yoka te tant mama pa ko boya na ye aboyi na ye mobali on passe na ke na ye mais so pe mobali moko se présenter darling love memeli mama kapi mobali motin mama azo proposer ngai makambo libala boye mama kapinga andimi les garçons le quoi bagé azo proposer bala avant d'abongo 2 ans 3 ans 4 ans aroma ya pe boye kapinga PCP qui vandi bala pe ya chili bilo mesalier a balaka mwana te mama neno linga mwana vanda ndengwa parla yo lingo biso nini mobali wana parla na ngina lo baboye mama tota kenga na ba potentialité na mbongo na za bien mwana na ngai garçon ozomona garçon ze lokote mais oui garçon loko vanda boye avandi si mwana na nga boye pendant longtemps ngina lo ba ekokima parti Kobetox je t'ai dit en face aux matérialistes omoni ko bimisi na poisa pona nini mama na zoki mbongo wana ti apesi mobali abayele mwani te on est bantou essaye nini yo zongi na on est bantou bo mama sali on est bantou te ya na lebite mama sali asali ngo po nini po yo mwana mutola kote mama na via novelas oui nene yeso ke mwana na kote mama na via novelas mais batikala bon balika ndo moni mama na amona ni baza ba mère oya ba ja oyo alinga goûter nyonso a goûter génération nyonso et puis azomona na za mama moko ba génération to so benga ba génération soft ba mama bongo po sa nzoto elata yeso pana tina na sama kolona ye mobali ya mwana na yo si comme mobali ya mwana kwesa maseke ya biema ya mama mobali ya mwana kutaza na problème za ba gère le ba parti Kobetox boye so ba pese $1000 $30 a panzani oko panzana makasi mon frère to yebani na omenengo zolobela yo kutu $1000 le monsieur ba pese ke $30,000 et ce moment que panzana pour so encourageant na encourager nini est-ce que tala toza liboso ya nini ya batu ba Holanda biso toza na ba langage moko boye s'il te plaît mon frère kolbate quelque chose ngana moni $1000 na panzani te pesi ngana te na okungana corriger ba erreur mso ngubando sala mama wana akolaka yebaka ozerate antenne eyo na sima c'est ce que je dis moi na mwasi akoti na ba vie moko boye yo na mwana okomi na niveau ya koyaka na mbali no wana na ndaku maman batala novelas est-ce que maman biso atala novelas maman nanga atala ka novelas papa na biso akufa na tikala ko monete aya na papa moko ya mobali na lipa ndaku na biso asala ngote omoni bilo muso pesa nini kibonzambe maman na biso kaza satanel omoni mutu ayebi te na lo biteke mutu akenda ka église te po ba église na mineza na ngo ba passe-temps mutu ko ayebi ka ke na sala muninga na nga mabete na milinga lokola ndenge na milinga mutu lokola ndenge na milinga nga moko asala peut-être moi na mabete mama na za satana papa aboti yo akufa mama azali ozana bandeko na ndako mais il faut comprendre que non ye mama o atikala ka na mwana na ye
mwana akotisa mama na ba sentiment na ye souci te mwana na kotisi mama na sentiment. Donc qu'est-ce que la fille a fait? La fille a juste embourbé sa maman dans le bateau. Mwana nda embourbé maman na bateau wana. Pardon, on a parti azo condamné moi, il fallait pas moi na na mobali pas maman. Non seulement il fallait pas na mobali pe azoko tala mobali mobali azomona ke azaba jare ba azana ba poya maman peut-être. Mais oui, mobali azomona kazana poya maman. Yo kasi mwana na so mwana na akina mobali moko boye kaka mobali moko kaka mobali kaka boye. Maman anga koma na niveau wana, anga koma na niveau wana te. Na selon analyse ndenge tozo salela ya parti Kobetox yo monte que mobali ne vraiment azama be makasi. Pour commander quelque chose à proposer tout le monde arrête. Olingi pena mutu. Mais mutu mo ba tcheli o pena ba moyen en jeu. O boy na yo olingi na oka mutu apesa ko 1 euro wana. Olingi. Darling Love, mobali. Maman on a 40 na makasi. Ngana mona mabe mobali azama be makasi te pour nini. Pourtant mobali akutana na fille wana na nzela. Ayeba te ke fino zaka ina mama ni na ndako. Ayeba ke intention ya mama wana te. Ko bimisa mobali mbala moko mabete. Il faut tout le côté banana pe source maman wana déjà na mwana ba fonctionnaire ndenge ni na ndako na bango. Donc ti maman comme na ba audace wana, c'est que ba ni ba jeune ba sala na déjà ina mona na ye. Na peut se comprendre. Est-ce que babima dena mobali moko to eza histoire à liboso. O salami mama sali mwana bongo. Parti Kobetox ngana ebisio. Moi na kata plateau o kokanga te. Oza omoni place oza na ngambo mabe. Ngana ebisa onini. Yo kana alobake ngana zela oza na ngambo mabe pona nini. Obelo alobi mobali wana azama beki. Ata mukiete. Voilà. Tsukana wana azama bete ata mukiete. Mais nga Jerry Kobetox bandeko bo landanga. Mobali za satana, maman na za satana. Obi pona nini. L'amour supporte tout. Yaloba mi français ngaloba lingala. Bolingo supporter kanyo so fallait mobali wana supporter moi si na ye aboya mbongo wana mama zo pesa wana. Ata la bolingo pesa jeune fille wana oya po muto liboso e bana kanezaka jeune fille. Sa mona mama na bango. Yango kana desh mo balobaka mwana même ya mobali. Azaka na bolingo mama po ani muto liboso mona na mukiliza mama. Vous comprenez? Donc mobali wana ba mona na jeune fille wana. Comment ogeroza na confiance maman mo po apesi mbongo. Aza matérialiste le la partie Kobetox. Attaque silika na yenga na lobi vérité. Aza matérialiste. Jeune na mona ba jeune ba ndoki. Na lobi cause la matérialiste na olingana comprendre. Cause la matérialiste ya loba na sens ni. Na sens OK. Mbongo ka nem te convaincre alinga bolinga andi ba mama. Eza mbongo nde convaincre te. Eza mbongo nde convaincre te. Oyebi manga mususu. Oyebi nga baje ko linga. Oyebi baje ko linga olingi fi moko boya ka botemi na kwenga sala ngote. Nga sala ngona nte. Po na nini? Po nga na bani ko linga mama mwasi na yaka soit yaka place nga na zalaka soit nga na kenda ka place ya zalaka. Parce que mobali peut-être tali ke note. Awa maîtresse awa azali te matérialiste te donc non matérialiste te na la nimbo te na yaka na opération raison de nini na yaka na possession na ye na vandi na se sentir à l'aise. Alors pour se sentir à l'aise il faut na sandeni il faut que l'on ndako onde o azana possession ndako onde azana aza mosi nanga bon on est aux matérialistes. On est aux matérialistes. Donc il y a une idée na ye. Donc pour ba yambake bien fadam sonaka mama Adam sonné na mwana pona yo Adam sonné mama na mwana te mama mwana etika esili mama nde sikoyo siko pona yo pena mama zi charge pona yo pena siko mama mobali wana yo mobali okomo ya wana ko yela mwana motiki ko yela mwana okomo yela mama ye moko bovaina mama mwana vandi wana te moi bon est-ce que aux obligatoires mwana vanda wana te na komo yela nde na komo yela siko mwasi azana po na ngai na komo yela mwasi azana po na nga so peut-être na vandi na chambre soit na vandi na chambre soit na bimi na salon soit so mona moni ke chema la l'aise. Aki tambo soit côté na chambre na ye. Darling Love. OK lo kalobi. Moi ça za na poa na. Ngobelo line baxi moi ça na poa. Lo chocho. Bien ndako. Oza matérialiste. Finga matérialiste. Or ce n'est pas ça. Na fingi te na rappelo ka oza matérialiste né mon garçon wana. Est-ce qu'on peut être réaliste dans certaines choses? Tout la réaliste. Faut linga maman. Lo ka pesa kimbo. Est-ce que ça il faut? Ngala il faut te est-ce que to kiko ko za la réaliste? Maman atali poa ya mobali wana. Atali nde mobali aza atali nde ye mamaza. Et puis ake a solo les ezate que non azwa on a force te nde oza bofoko mobali nanga te. A solo na mobali, a solo na mwasi. Oh.
mais maman qui n'ont n'enga maman qui n'ont au moins maman qui n'ont n'enga oh maman il faut son mon année aboya côte ça rankin moi wina mon année moi aussi a solo lina ye merci ngabe un jour non soit on n'enga bien muto vivane na comment vivre mais non mais oui quand to solo na boy so na ndimi mais est-ce que o solo na ngai o zo muto na vivana ye o solo lipe na ye oh songa na boy na ngai ndimi na ok na ozuna akena it ozuna yet est-ce que misam na linga na chile munduki ten so na ngai peut-être na boy pour na linga kaye so na ya lingi na ye ok mais il faut bagaza la bana ma passe aux charges bana ma passe papa merci beaucoup tozo comme déjà presque na fin bandeko bapé saramaso na bango za kaboe po bazwa conseil ni ne koki ko sala non que toye po to panzaka po mutu suta on déjà commis sujet na ye atindi yango toza wana po na ko aider biso tozaka te wana po na ko panza problème oyo ekwe entre maman na mwana bakweli bolingo po tokolo baki bakweli bolingo na mobali moko siko zo senga solution maman nda kweli bolingo na mobali na minute otoko mochango déjà bongo bapena mwana c'est que bakweli bolingo na mobali moko bakweli bolingo na mobali moko ko betox to chango na to employé na no mo wana bongo na za convaincu nango bon peut-être na habité yo soki okolinga ko tchano na part na nga muto mzaza na ngambu na yo so za convaincu te côté wana ngape côté na ngape na za convaincu te yango wana ndeti na kaya bongo soki komi tozo chité déjà Kobetox analyse monsieur komi na suka pesa point de vue na yo ya suka et pas ya ndeko mama na ndeko mwasi oyo problème ko eleli po kolinga na ezaka nango facile koboyana ezaka vraiment pas si ezwaka vraiment temps pour ko effacer mutu na motema yango wana vraiment conseil nini ko pesa entre maman wana na mwana na ye eza vraiment pas si makamba boyango moni biso bato to ebito za ki bonzambe to luka to benga koya ya ye moko nzambe asisaka mokilo yo po makambo yo komo sala ma bato ba mona normal eza normalité peut-être ye moko parti ko beto sabi on est des bantou c'est pas mindele peut-être attaque ou pas mindele za mabe eza normalité ya liboso ngalo banana mama lokola yo baguna yo eza baguya ya mobali ka ya mwana merci et puis na senti maman na bagune variaka omoni mobali na lingi wana un jour aoyele camarade na ndaku a tombé le sous amoureuse ya camarade ya mobali na ye tonga balokoti na lisano bazui na lisano bunga apeka na lisano maman na zomona na za maman moko kibonzambe za kati na yete tana ba kibonzambe ngol bateke kenda ko va na église ko sambela tous les dimanches te mutu ayebika kena sala muninga mabete muninga ngona ni mwana na ngamoko makila na yo moko mwana mwasi o sale mabebo ngobongo biso ba oyo banzeta ko kauka oyo yinzeta mbeso sale ebongo mwana ngasko na opeso conseil soko sentir maman na yo alingi pena mobali wana koela na mama mobali te tikela ye nde balobaka kaka soko wele makaku pantalon tikela ye aozanga esika otya mokila ye pourtant ko soko tikeli ye mongo nda koma ko bunda na conscience na ye et puis luka yokanga luka moyen olongwa na pembeni ya mama na yo poko yako yaso na fiancé mususu e koma lisu baguna ye do ba mama bongo mama ya ndoki mama ya mutema mabe mama moko boye oyo peut-être aza mama par hasard ponga na bi mama oyo aza pena mama ya mutata bino bato boza na poto bootala ata ko tu poto ngo komisa bino ndeto loba poto komisa ondenge ya OK no ko lula kaka mobali ya mwana na yo eza normal ti donc conseil ngana opesa na mwana mbwana yo soka suyo komisa mbwa ya zamba donc mama na yo aza musika na yo. Merci beaucoup wana vraiment ezaki point de vue ya ya Jerry Kobetox après si selon ye ya parti Kobetox conseil ni nos opesa entre maman la mwana wana omoni makambo ezaka so mutu azo évoluer te na makambo so sa na vie mutu azo la limiter ayeba so makambo sala te te la lobby la kaka ya kolobesa kaka ke nazoyebisa ser wana ser yo nde naolobela omoni nga personnellement nga pena na persuadé que eza kaka garçon nde mutu adeverge ono oku te c'est que lova no déjà
Donc maman le quoi en pifo, maman le quoi inde maman inda botayo. Comprendre la réalité vie, comprendre la réalité vie. Zonga kana wenze no place aux bango wana, mi bali bazana bango yele, baza vraiment trop. Donc trop quoi. Hein? Au moins qu'on ait géré comme ça, on a 50 moto vané na zoai. Au cours on peut gérer comme ça sango. Au vraiment na yepo. Na comprendre que ali ngami monite na moi libulu. Ami mona moi libunga. Taka comme tindo yina na mama na. C'est que Azam to bien té. Azam to bien té. Maman a même que 9 mois. Maman a même que 9 mois, s'il te plaît. Papa. Parce que maman salié ma bé. Vraiment, on dit tant peine au loba na qui pas quitté. Na pesa que peine tant au loba. Donc somme d'armo tuno kabona maman na ose kaza mutu mabe déjà. Pour y monner à ça kabona maman a rocha umbeli. Ndenga na ebeli jeri ko betok so ko kabona na kapinga na ete pour ko bareo. Ko la pina bo étouffé ou bo eti o kuzula muki pété na tongo. Donc zonga na wenze wana. Place zo ba jowana. Ata wa diverger ka no ko zongila no peka yeti. Bo wela nini? C'est bo potana ga rapport o koma ko krake garçon nde o diverger ko abwa kisaka yo. Donc kozwa maman mabete ko tenir maman penza ba hein? Donc bon weza mabe et puis maman on lo bezaka que so ko mena niveau zwa noko wana ozo répondre na ba critères wana ezaka po papa kufaki déjà. Donc zwa soin na ye, zwa soin ya noko, donc zwa soin ya noko wana bien, donc à se sentir vraiment à l'aise. Donc tchaye penza na ba place il fallait que tchaye pour que il est pas à la décider quoi. Donc conseil na ko pesa yangwana. Merci Darling. Merci beaucoup. To comme presque na fait émission la biso vraiment ya lelo analyse etika na bino ba votala bo commenter bo ebisande ko moi ça sala ni ponanga na mama nyonso tika na le bajeri ko beto sinon c'est ka bilo mokili to tika ngo a jeri ko beto donc ne mama ya zu possession ya mobali donc yo mwana ke saka na musika comprendre ke saka na musika. Merci beaucoup jeri ko beto bambote na baye yo potozo kabwana de. Voilà, vraiment, à partir de Kobetox, il fallait que l'émission continue pour accueillir Maroko Kanega, Kabundana, bon, on a Pessimbote na Rocarmier, les mignons garçons, il y a Milouz, on a Pessimbote na Mama Dongo, Mamotema, Yafio Tingoma, et puis on a Pessimbote na CDJ, la baronne, Tara Mwasa Mwindu, Ngambez, donc il y a taille quoi. On a Pessimbote Belé. Neneli Jaffa Mofinu kwa bandal et puis na bosanité bijou kinzinga moi ça pembe donc éclairage na mbetu quoi et puis na pesimbote na ba fani nyonso balinga Jeri Kobetox D7 de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jeri Kobetox ya Pati Kobetox bambote na bayeyo oyo balandi à partir ya chaîne abiso Congo Check Check TV. Ouais, Congo Check Check TV déjà na bandamba mon na yemo le boss. Le boss papa Sibou Mutombo, hein, Moulma Mutamba Mouimpa Mouikala ni dollar. Na Pessimbote na Emma Malage, mon frère, le pasteur Emma Malage na Hollande. Na Pessimbote na Georges Mouzouba Chimbalanga depuis Belgique, autrement dit des rocs. Na Pessimbote plutôt na 100% femme, hein, la femme complète, Mariam Pindi na Hollande. Puis Baoto Balinga na Pessimbote sous na Léon Tambo Sicho depuis Paris. Donc viens yobi kande toko chaka sans oublier maître Boudra Gena Badi Banga Badi Boss hein yemingi moi ndetro parce que c'est minso boza qui est en Afrique du Sud à côté de Mozambique soit en Afrique du Sud et puis azo pumbone kalate et puis na ba fan tout balinga Pati Kobetox artiste na bino groupe Sinark. Je suis là, c'est Lola toujours. Merci. Merci beaucoup. Moi tout pardon pena pardon bolimbisanga meti na pesi mbote na Mia petite sœur na biso avec Béatrice azana Djoubek na Afrique du Sud na pesi ba mbote bela ta la pibluko nanga me Mia Peperas na pesi ba mbote belé et puis na pesi mbote na Joloemba moi ça pembe et puis na maman Pascaline Angleterre au cas ya biso ya Congo Check Check. Merci beaucoup, merci encore à mon boss, mon patron, hein, le big boss, hein, le boss que Darling Love se retrouve. Hein. Il y a vraiment ma cam, il y a des solutions. Bambo Tenayo encore, Papa Sibou Mutombo.
ya yo yango wana. Merci encore na mon réalisateur Metiti Madosa qui toujours que bon na émission vous avez droit de savoir boye plateau vous avez droit de savoir bino boyo ki zori ko beto ndenga ningisi na ebiti na ndo banga bayo bunda plateau ponga banga papa tapé ngai vraiment ezaki kaka juste hein ni plateau kaka ndenge ningana kamera ekwe ya raté bien bomoni kaka ti na suka to kozwa conclusion muto apesi point de vue na ye na suka bozaka toujours branché na chaîne Mino Congo Check Check TV bokozala décidé hein to monani check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo